soko zilingi mutu na internet bokutani na ye soko sepeli na ye te nazolakisa yo ndenge okodebarase na ye. En tout cas bolandanga tokabola mpoke oyo akokabola mpoke yango na bato akaboli, oyo akotika yango mpo na ye moko atiki. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na babebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kagongo. Alors bandeko, soko lingi moto na internet nano mona ite, olingi ye na Facebook, olingi ye na YouTube, olingi ye na moment na internet, mais nano mona ite tona ba biloko mosusu oyo ezalaka kaka na net. Alors soko okutani na ye sikoyo omoni ye osepeli na ye te, olingi odebarase na ye calmement sans problème. En tout cas landanga oyoka ndenge na koyebisa. Alors mingi nazoloba na bandeko basi o bandeko mibali bango baza na batechnique na bango ya mafo, mais bana basi lokola bozalaka fragile, lokola bozalaka na mitema ya boboto, lokola bozalaka na basusi ya bato mosusu, mais nga nazolakisa bino technique ya kosala mpona kodebarase mobali oyo osepeli te. Bokontinue mpo na Facebook, na basite internet to na YouTube to quelque part omonaki ye azalaki ndenge mosusu, sikoyo ntango omoni ye na miso en tout cas osusumuki pe olobi oyo vraiment en tout cas soki nayebaki ezalaki ye nalingaki na ya te. Alors nga na kolakisa yo ndenge okoki kodebarase na ye sans problème. Nazolobela mingi ba oyo bazali na kati ya diaspora. Alors ndeko mwasi oyo oza na kati ya diaspora osepeli na moto neke oyo na internet na Facebook, bosolola mingi, bokutani omoni ke ezali ye te, yokanisaka aza mokuse nzoka aza molai, yokanisaka aza molai nzoka aza mokuse. Bon okosala boye tout simplement. Ebi batechnique bosalaka mingi ezalaka ke opesi ye nimero, oyebisa bisika bokutana, ye pa yebisa bisika bokutana, yo bombami quelque part, ozozela otala soki aye omoni bato moko batelami pembeni bisika yo lobi, omeki kobenga na telefone, sima oya koyamba telefone oyebi ke eza ye. Alors méthode wana c'est si la valeur parce que ozo risquer soko obengi bato ebele bayamba telefone po bato bakoma koyamba ere nyonso po ekoma lisusu likambo ba unité te, mais telefone ekoma nango ba minute ebele, okokobenga ngo le premier ti le 30 ekosila te soki mpo okoti na internet. Donc wifi pamba pamba yango wana nazolakisa méthode mosusu ya kosala. Alors soki ozwi mobali linga sikoyo yo nde moto okoma moto ya liboso na rendez-vous, loba na ye ngam na kokoma liboso. Soki okomi komitungisa na yo te yaya, soki ya kobombama abombami, soki asepeli na yo asepeli, soki asepeli na yo te akimi akimi, mais yo moto ya liboso koma na rendez-vous. Soki okomi na rendez-vous linga ozala no calme. Sikoyo ntango akoya en tout cas zala bien concentré. Yo na motu no tchakaka mobali ozomona ozozela aza guna yo, azali mobali moko akoprotege yo na nyonso lingi, akopesa bolingo, akozala na batendresse. Donc kanisa makambo nyonso oyo bakanisaka na mokili oyo mobali oyo mwasi alukaka na mobali, mobali yango azala parfait. Sala neti ozozela mobali moko aza parfait, bote kutu lekisa babote oyo lingaka. Sikoyo soki akomi omoni ke ye te, kochange elongi te, kochange ide te, même na kati ya motema no kochange te. Po soki ochange ide na kati kaka ya motema no, elongi na yo ekofunda. Donc elingi kolakisa nini? Eza te kokokoma na kanda to okoseka, non. Elongi no mbunzu, boyebi mbunzu no bisika ezali, mbunzu no ekopesa signal, po mbunzu epesaka signal. Même oseki ekozala koseka moko ekokoncorde te na mbunzu na yo.
siko moto so ayi kotanga bilonga bato akoyeba ozo seka kona koseka bon bien sûr akoyeba teke ozo seka po boye mais akoyeba ke eloko moko e déranger yo donc ekozala e déranger yo po mobala ngo aleki kitoko mingi olobi oyo akoboya kaka ekozala pe elongino e déranger yo quelque chose parce que omoni mobali oyo yangai te yango wana zala vraiment concentré sikoyo soko aye même osepeli na ye te yamba epesa ye bizu na litama pesa ye vraiment nasolela bien nazoloba soko osepeli na ye te soko osepeli na ye yo luka ndenge okosala mpo lelo ezali kaka soko osepeli na ye te ndenge okosala alors soki sikoyo opesi ye babizu ya matama en tout cas na ntango osepeli na ye te soki ya bando oloba no likambo yo ozozongisa mbala moko ozwi loboko na yo osimbi ye pe donc net amour vraiment osimbi ye meme akozala na mopanzino meme nini mais osimbi ye soki mpe moyen ezali ekoderange te meme ekoderange ndenge moko okosimba mpe na lipeka po soki ederange ndenge osimbi na lipeka eza deja mwa raison ya koluka ndenge ya koboyela ye soki mpe osimbi na loboko asali mwa likambo eza deja mwa raison ya koboyela ye donc soki aboyi osimbi na loboko to soki amoni ke lelo kaka bando osimbanga na lipeka mais soki amitiki na nyonso wana en tout cas zala toujours concentré zala toujours gentil na ye soki asolisi yo olobi na ye non toluka esika moko tovanda sikoyo bisika bokokende luka ezala kafe moko boye ou bien resto moko boye ou bien na maki bino moko boyebi bisika batekaka ba hamburger alors ntango okota yo moto ya liboso tuna ye soki alingi kolia nini to alingi komela nini obengi garçon to obengi madame oyo azoservir opesi mbongo ou bien boke na guichet soki ezali self servir ntango bozozwa biloko ya zwi ya ye linga yo moto ofuta yango futa mpenza mbongo wana esa eloko te même odepanse mpo na ye esa eloko te parce que oza na posa odebarase na moto obengi oyo okanisaki azali oza koluka mpono debarase na ye mpo baacte nyonso wana ezosala en tout cas mpa na ye ezokota ye amoni ke osimbi na loboko alobi non mwasi asepeli na nga soki mpo olekisi na lipeka asepeli nango alobi yo nzambe na nga nandimaki te moto neti ngai bakokwelela nga boye sikoyo soki omemi ye na quelque place wana linga yo ofuta facture même ye alobi non ofuta te ngai nafuta alobi non ngai na kofuta ofuti alors nsima nango ntango esili olobi sikoyo tokende wapi tokende kotambola wapi soki ye ndimi bokende kotambola ok boke kotambola bisika ya lingi mais zala toujours na esengo sekaka neti ozwi mobali même bamoni yo na moto ayeba yo même bamoni yo na ex no oyo abogar alobi mais oyo alokoti velin oyo wapi mais yo sekaka kaka salaka kaka nyonso bien oyo koya lobi kokipe te mpana yo eza kaka odebarase na moto osepeli na ye soki mpe asepeli kotambola te alobi bon tokomona na ta lobi obi atie une semaine yo linga aloba tokomona na kaka ta lobi tia jour eza pembeni ou bien 2 jours après soki andimi sava soki andimi te ndenge moko sikoyo eya kokende ntango alingi akende olobi napeso tike ya koloba non naye na voiture to naza na tike na nga to nini bo olobi ok makambo akoloba nyonso wana yo luka ogere yango neti ozoloba na moto alingi mpo ngai nayebi makambo ya koloba te aza na makambo ebele akoloba ntango bozolia aza na makambo ebele akoloba soki boke kotambola aza na makambo ebele akoloba soki bovandi donc yo moto okogere yango mais gere yango na ndenge moko neti ozwi mobali moko oyo olota na vie sikoyo soki alobi mingi te aza kaka monoko akokangama yo lobisa ye mingi lokola oza devant moto moko olinga na vie alors sikoyo jour akopesa rendez-vous ou bien jour opesi rendez-vous ou bien bokutana so bokutani ata pendant 2 jours ou bien une semaine après ntango bokokutana en tout cas linga oya okomi avant sikoyo okei omoni biloko to eza bisika wana ye ntango akoya bisika wana
amoni yo zate yo bengi ye oyebiseke nazalaki wana sikoyo yo bisiko tele no moni nini boza boye tala kutu voiture moza pembeni wana tani nini moza pembeni nazalaki nazongi mbango mpona likambo moko boye soka lobi likambo lobi non eza nango grave te mais tokokutana na rendez-vous mosusu alors soka insiste lobi ne ezala calme chéri eza rien soki eza likambo grave na ngai nayebisa yo mais nazalaki wana mais tokokutana ta lelo na poko obie lobi soki lelo na pokwa epesi bien te lokwa makambo na nango tokokutana lobi be lobi wana nsima nango kende lisusu na rendez-vous wana sikoyo ntango okokende okomi oyebisi ete likambo nazalaki nango eza grave te yana na ngai na biso te mais soki na yebi biso kaka sikoyo parce que namoni lokola ngano tokokende na biso mosika lokola yo sepeli na nga nga na sepeli no koleka yo mpo nazomona yo sepeli na nga moke me nga na sepeli no koleka yo eza nde nakendaki mbangu parce que likambo esalamaki ndeko na nga aza na permis te atutaki voiture ya bato voiture wana mpeza na assurance te sikoyo bazobongisa yango basengi 3000 ekele yango wana akendaki mbango napesa 1000 ekeke mpo na avance mais bazotya mobulu soki alobi mokolo wana kaka basalaki side babengi mbala mwabi non asalaki avant sikoyo aza koluka nga aza kozwa ngai te sikoyo akozwa nga kaka ntango naza na rendez-vous no ayebisi nga sesali déjà une semaine yango nakendaki sikoyo mbangu mpo soki tokomi deuxième semaine ekokoma makambo minene na justice yango nakendaki nalobaki na eza likambo simple napesi mbo soki oza na 2000 te komitungisa na yo te ngambo na kosala soki nayebisi yo kaka parce que olingi nayebisa yo sikoyo kotala soki alobi kopesa 2000 ozwi soki apesi yo 2000 te otiki mpe kaka bongo okei sikoyo soki okei ntango banobenga yo ozoyamba ozosolola mais ozochange bajour nsima nango un moment ozoyamba susu te ye akoyeba oye te mpo oboya kosunga ye na moment difficile wana napesi kaka parti moko ya moke mais yo moko kokocreye bamoment difficile ebele oyo eza kaka na mwa ya voiture nalobi comme te lokokoloba osengi ye 500 € mpona otya na moziki oza na niongo ya moziki bando olia okoka kozongisa te donc oza na bastratégie biloko ebele ya koloba mpo osengi mbongo moko oyo ya kokopesa yo te to oyo akolinga opesa yo te na miniti wana mais sikoyo soki apesi yo wana nde nga moye na continue kodeveloppe eza te yo moko continue kodeveloppe yango mais luka moyen odebarase na ye soki mpe omoni ke kote poche aza ne bien omoni susu ntina kodebarase ye te alors sikoyo luka oyeba susu likambo nini na malamu ebombama na kati soki olingi okokontinue bokontinue mpo ntango mosusu mpe physique ne ezoloba rien mais aza na makambo ebele oyo yo kokozala nango posa mais soki osepeli na ye te na physique mais kai mpenza eloko ya liboso poche soki poche kaka etie mobulu oza na facilité ya kodebarase sans problème ye pa kodebarase yo avec moi réglé mais akocomprendre ke esengaka soki ozali na physique ya boye poche ezala mpe mwa ya kovivre bon nasukisi awa en tout cas oyo nyonso akoki conseil yo ya mabe bosalela yango mpo baconseil ya mabe mpe esungaka eza kaka te conseil ya malamu nde esungaka soki bongo ya malamu kaka mte esungaka nde bato nyonso bakendeki na église lelo oyo basi babongo ya mitema bandoki badimina bakulu na basila na misala bato bayibaka lisusu te nde makambo ebele esanza mais conseil ya mabe mpe oyo nga napesi yango wana ekoki kosunga bino ntango mosusu mpo nga nazalaka mingi na baconseil oyo ya mabe parce que nga moko nazali grandi en Europe mal éduqué par bamindele bon nasukisi awa botikala malamu